simanango Docteur Mankoi ayamba qui est pour avec examen tango asilisaki ba examen nyonso de façon que ayeba kati nzoto na ye tellement que a travaillé kaya trop a profitaki ko visiter mo bange na laboratoire oyo bozwa ba matériel noko na ngai rien envier na oyo ya ba Inde parce que awa nyonso ezali na bokasi ya gouvernement ya mboka na biso pe na talo moko abordable parce que batu babanga apamba. Honorable Zakari Baba Basso etango amona makambo nyonso yo akamwa ebele. Après akende kotala artiste comédien Ngadia Danvien Ngadios wadali ko bela awa na pavillon 1 po ayeba évolution ya état de santé na ye. Kasi lokola kutaki ala lipongi po ba déranger était atikaki calmement mais abetaki masolo na ba oya kutaki sur place. Na suka nyonso les grands boulistes ya 21e siècle alobate poids à zéro. D'abord na na awa na hôpital général Mama Emo pona kolakisa ke ba minganga baleki ba minganga ba congolais na mayele bazate na mokili mobimba oyo wana ya liboso oyo batu fo bayeba ya mibale biso ba congolais comme Inde, Afrique du Sud, Inde, Afrique du Sud nzoka na Congo awa ba examen to konosala na ba Afrique du Sud na Inde ezali awa kuna ba minga basala les mêmes appareils tozana ngo awa. Alors les chaque fois député alingaki ne se faire soigner 15 000 20 000 dollars na uti ko futa pona ba examen nyonso 150 dollars ya pamba. Donc biso ba konti ba député ba ministre to bana kolakisa exemple ya kolinga liboso ba médecin na biso ndenge na koti awa o na moni ekokite o na moni mabe nde to kobongisa ti bongo soki tozo ya awa te banani ba ko ya awa yango na yaki awa pona ko pesa d'abord population confiance na ba minganga na biso hôpital oyo hôpital munene ba médecin bazala ba médecin o babi musala et soki ki bongo te pe awate parce que honorable Zakari Baba Basso Mojali Silenzu Lukable Mofala Masolo tout na kada komona loin de façon que a contribué ki toko na ndenge na ye akitaki na dépôt central des médicaments pharmaceutiques de SMP pour na kosenga bakisi oyo gouvernement na biso et pesaki awa de façon que ba députés nationaux pe ba misusu bakendaka kusungwa nango population afin que yepela tour na ye akenda kotika yango na hôpital militaire ya Kankoko. Voilà pourquoi akitaki nango pona ba soin ya bambila na ba famille na bango soki ya bino député akomisa bakiso yote a fota mutute na descente na ye azalaki accueilli na docteur colonel Mfwengi médecin directeur à intérim pe bandiko misusu sima ya ko expliquer bango tina ya visite na ye afungola ki motuka pe abimisa ki carton ya munene ya bakisi ti bakota nango na kati ya bureau bafungola pe alakisa bango ba date expiration pe esika bakoma ministère ya santé république démocratique du Congo parce que bakisi oyo ezanango mobimba noko na ngai ezali kutu don ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange oyo ministre ya santé publique Dr Félix Kabange Numbi azali ko veiller na yango na ndenge ya sobo poete ezala détourner te parce que mokonza mboka lingike population na ye ezoba soins gratuits. Je crois que oyo yeli biso et ko sunga mingi pona ko sunga ba soda autour en charge. Donc encore une fois nous vous remercions et nous remercions le gouvernement qui continue à songer à nous qui portons la tenue militaire. Ministre de la Santé, Kabange Numbi a procédé dans l'opération, il a offert pour la population. Ils ont dit volonté à chef de l'État, président de la République, sur le camp, il faut qu'on dise. Car on a logique, on a premier ministre à disponibiliser pour chaque député national 72 kilos de médicaments. Ils ont composé un médicament belé. Alors, on a un biso, on a besoin de ça. Chaque camp militaire, tous en a moins dispensaire à Mouké. Mais tout le monde a pas besoin de tout à niveau de sa garnison. Comme ça, ça sont besoin moins d'âme. Donc, on sait qu'on a pas de soldats, ma côte la politique et belé pour tuer dans le batata na biso. Biso to reconnaît le bela, pour ça, on a tout pour qu'il y ait des bosses. Merci, Mingi. Bon, tu as malade. Bayaki na kati ya cabinet oyo esika ba médecin ba pesa ki ba explication po aye bandenge basanga musana bango bongo na ibimeli na ye bozwa accueil ya population ya Kankokolo nyonso wana po ete ba moni présence ya mwana ndeko pe député national na bango na kati ya mabele mame noko oyo ya boye oboy no yango lisusu noko ndimaka pe baninga obinini nalobi ndima pe honorable Zakari Baba Basso Mojali Mufalme ya masolo tuna mboko yo soki te
na kofundo epa ya koko ntirintiri.